Pourquoi biloko wana ezalaka na baprovince te ke toyoka eloko moko ebimi na Lubumbashi boye ke eloko moko ebimi na Mbandaka boye bagene baomela toujours Kinshasa parce que Kinshasa eza province oyo banoko bafungola misu soki indi banoko bayindisaka alors bamoni bino boza éveillé bakréele bino drogue moko boye mpo elalisa bino pongi bango bakodetourne ba 2 millions ba 10 millions population mbongo ya yo badetourne yo ozotya bombe na zolo. Mesdames et messieurs, pena bana basi bakomi komela yango. Nous ya Congo ebandi, merci na fidélité ya bino pe confiance bozaki belé. Kota la émission na biso News ya Congo est représenté par Wabino Yannick Wenge moto na kibonzambe naza congolais ndeko na bino congolais parce que émission oyo les émissions ba congolais pour na ba congolais news ya Congo to solo la mamwele kaka na mboka na biso Congo. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bozali na Matadi, boza Kinshasa, boza Lubumbashi, boza na Gemena, na Mbandaka, na Mbujima na Chikapa, bozali na Kenya, boza na Brazzaville, boza na Afrique du Sud, bozali partout. Kota l'émission na biso oyo news ya Congo est représenté par Wabino moto atona kibonzambe Yannick Wenge biso soki Yesu Kristo Masia te mona tata Nzambe na habite soki toza wapi. Mesdames, Demoiselles et Messieurs, merci beaucoup na maman Adèle Yombo mutu mama wandima kovana babwa kama ba trisomie ba autiste ba mona bana moko bazanga tina mais maman ndima kovana bon maman alingi jeunesse ya congolais ya lobby jeunesse congolaise pardon ya lobby ezala na éducation malamu pe makambu ekende kitoko. Mesdames, Demoiselles et Messieurs, pourquoi pas monsieur Nakuzu Lata Nakuzu oza kitoko wapi Nakuzu c'est un congolais o asali marque na ye lamba kitoko Nakuzu ba sud africain ba ko préférer bongo yo congolais oko soutenir de kono congolais te lata elamba ya Nakuzu couturier mo rezo tonga kitoko rezo tonga lokwa ba Versace lokwa ba Yoji lokwa ba Louis Vuitton lokwa da sali aye kolongo la biso kolata bilamba ya étranger. Mesdames, Demoiselles et Messieurs, lata congolais et kozakito kozosa bilamba ya ba marque nyonso Nakuzu na pesi mbote parce que yonde oza mobimba nakasi ya mboka osangona e panzani oyo wapi tokosola mambo ebele parce que tokosola mambo ba jeunesse congolais et baby nani ya baby si jeunesse congolais. Mesdames, Demoiselles et Messieurs, lisolo ya bombe eye na mboka na biso soki euti wapi toyebite tokosolango muke nakati ya émission oyo lisolo ya bombe ekoti nakati ya mboka na biso ezupe place. Mesdames et Messieurs, bandeko ba jeune ba kotikala tokosolango na mboka na émission. Merci beaucoup na le boss Josué Didi Dipumba, merci beaucoup na bato bopesa biso confiance botala biso nakati ya émission News ya Congo ezaka présenté par Wabino Yannick Wenge. Bombe ezali nini eye na mboka na biso tala ndenge ba politiciens congolais ba ko bebisa jeunesse ya mboka na biso Congo. Mesdames, Demoiselles et Messieurs, politiciens à côté si jeunesse na loyenge tovanda boye tomoni ba ujana ba bimi. Mesdames et Messieurs, ujana place à uta to ebite bana moko mike ba ko linga komona papa lekate bana moko mike ya ba 14 ans 13 ans soki 15 ans ba mona papa lekate bazaka pe audace ya koleka na télévision balobake ba mama na ndako bazozwa soin ba papa te yango bango bana nde bazozwa soin bomonaki na ba réseaux sociaux pour parce que congolais bossa na kamingi ba image bana na bazoleka na télévision kolongola bilamba mwana ya 15 ans aleki na télévision aleki na internet alongoli bilamba ndenge na osala papa wana bo excusez-moi pour le terme. Mesdames et Messieurs, politique ya mboka na biso e bebisi jeunesse congolais bana wana bazalaki bongo te bana komela biloko moko boye po tinda bango baloba makambo wana ata liboso ya caméra boye. Mesdames et Messieurs, tomoni bana wana lisona bango eleki baye na mbeya bana moko suka lisusu koleka bazali bayaya sikoyo
bango bazwa batala te mbeya mbeya akozwa yo pa ke na yo mwana mwasi ake na ata 3 jours yo papa to mwana mobali okozonga te lisolo ya mbeya mbeya eleki toyo komona bombe ebimi bombe bajani soki bameli yango batikali. Mesdames et messieurs, bombe soki congolais ameli atikali tala ndenge ezobebisa ba jeunesse congolais na biso. Tomonaki Silvano Kasongo akendaki kokanga soki ba libanais oyo batekaka bombe. Libanais wana bazo trafiqué bambila o bayaki wana ba policier kena benga mufinuku abenga parapluie ne bomi jeunesse ya mboka na biso yo généraux pour intérêt ya poche na yo ondimi eloko moko excusez-moi ekota po ebebisa jeunesse ya mboka na yo po soki bakangi ye babengi yo yo lobi ya bima tosunga mokonzi ya mboka corruption ekoti na mboka na biso lokola likambo bombe wana euti libanda eye po affaiblir jeunesse congolais soki congolais melongo bozomona effet ezosala bakongolais bakotikala drogue eye mpe ezwi place komi na succès jeunesse congolais ezosala pasi komona bandeko na biso bakomela donc baétranger baye na mboka na biso bafabrike eloko moko boye na nzela ya bapoliticien ya mboka na biso bafabrike eloko moko boye oyo ezolekisa bakongolais OCC oyo ekontrolaka biloko ya mboka na biso eza wapi bata douane ba DGRK baza wapi biloko ekokota ekobima parce que ekoti epa ya mwana ya président ebimi epa ya Olive Lembe eko biloko ya ndenge na ndenge mabe ekokota na mboka na biso donc accès kaka oyo ekokoti na kombo ya mwana ya président ezobebisa jeunesse ekotaki po ex-président président honoraire nde biloko ya ye moi ba contrôler ça te biloko ya ndenge na ndenge ezokota na mboka na biso. Mesdames et messieurs, jeunesse congolaise obeba ba jeune ba komi kotikala na mela bombe na tikali omele loko telemi otikali ozo bate ba osala misu ba osala sango na ba kisi ba volume banini kola lisa jeunesse pongi jeunesse congolais otokaka na mboka na biso ba diamant ezali ba cuivre ezali ba or ezali mais biso jeunesse tomi komela biloko ezotika biso population eza distrait par ba politiciens comme président Fatiaye a reversé bango ki moyibi na bango ba komi ko créer ba biloko pona ko lalisa pongi la jeunesse congolais. Mesdames et messieurs, yoneko congolais, jeune congolais, tika bombe. Parce que à peine Afrique anglaise, ils ont ba congolais, misusu ba melaka bombe. Oza congolais kotalanga tika bombe. Oza bandeko na yo ba melaka tika bombe. Parce que le kwana eye na bandenge moko boyi. Ezoboma organisme nzoto. Mesdames et messieurs, Fayulu na muzito baza ba bombe politique. Donc baza danger pour la jeunesse congolais. Tribalisme ye makasi. Soki ba moni bozo telemela bango ba créer bino drogue moko boy oyo bato ba créer soki ba nani. Ba créer biso bombe ezaka nango libanda ya mboka ba ye ba luki ba ya nango na Kinshasa. Pourquoi biloko wana ezaka na ba province te? Keto ka ilo mo bimi na Lubumbashi boy.
Keloko moko bimi na mbandaka boye ba jeune ba omela. Toujours Kinshasa parce que Kinshasa est la province oyo ba noko ba fungola misu. Soka indi ba noko ba indi saka. Alors ba moni boza éveillé ba créer bino drogue moko boye po elalisa bino pongi bango ba ko détourner ba 2 millions ba 10 millions population mbongo ya yo ba détourner yo zo cha bombe na zolo. Mesdames et messieurs, pena bana basi ba komi komela yango na place bo luka bo kanga ba jeune wana ba libanais wana bazoteka bo tumba ba place bazo sala bombe. Bien bozo ka bo somba bo donc akomi mama grosso azupi ba détaillant la jeunesse congolais abi lo ko zwango en gros azoteka en détail et panzani na Kinshasa les up place bombe. Mesdames et messieurs, et yepo e bebisa mboka na biso Congo ba politicien mboka na biso ba pesi yango accès ekota na mboka na biso surtout ba FCC surtout bango na Fayulu bolingo et jeunesse congolaise ati jeunesse ezo kufa mboka na biso ba kopier ba étudiant ba tangi lemina kotanga ba makolo kobeta musala ezate na mboka diplôme efani na ndaku mususu kutu na mesha bakaya tangela ako kotekela mama nguba na kwe donc ko changer ba note na ye na libanga nguba parce que passe eza na mboka jeunesse baby ba cabine tondi na Kinshasa ba politicien bango nde kaka ba ko vivre ba moto eko tondi mingi na Congo précisément na Kinshasa lokola na Nigeria ba moto ekomi ebele ba politicien ba kozwa mbongo intérêt za poche na bango ka détourner ki 50 millions ba monta ya ndenge na ndenge. Mesdames et messieurs, papa mususu au na Kinshasa akoma na ye ata na 50 ans mais a salate jeunesse ko souffrir mususu banda botama alongwa epa ba parents na été pasi mususu libala kaka nde ba chango $500 boy donc $50 ou te belé bongo 500 ko uta epa bala bandeko tosunga jeunesse congolais bandeko ba politicien mitema mabanga mitema mabe tosunga population congolais leona ba pasteur to moni ba pasteur ba tengami basali ya nzambe ba pasteur o to ba pasteur ba tengami pasteur Denis Lesi alobi ba tchakiye na mafuta do ba dindisaka ye na maya moto tango azaki clair na banzondo kosala ba miracle ezaki ba tchakiye na maya moto te tango ba dindisi ye tango pardon ba nduta soki ba nduta ba tampo tango ba tampo ebimi Denis Lesi après aye koloba biso ke bakangaka ye ba tchakiye na maya moto botala ba lokuta ba passer ne ba komi ba lokuta ke kozonga mwana nzambe komi pembeni ba passer oleba éveiller population ba passer oleba te ya biso ba passer ba komi na bona musique Denis Lesi ko le TV alobi passer moko te ya solo azali na Congo mais aucun na église au coutu ba église eza plein mesdames et messieurs. Eza pasi pour na mboka na biso Congo. Toza na souci ya mboka na biso. Ba pasteur ba côté si politique na kati église. Eza pasi mingi mesdames et messieurs. Ndeko jeunesse comme na jeunesse na congolais na niveau ko koma ezo sala kitoko te. Pasi eza na motema. Que place mo ta jeunesse bakuta naka moko se déstresser ezala raté kinga kati $90 pour na kota. Merci beaucoup mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Na ibona solo likambo bombe ozo boma ba jeune congolais o ko boma bango lobby
ba politicien ba pesi yango accès ekota na mboka na biso ba politicien bazo batela bato bateka yango nga généraux simba numéro benga soki bakangi yo benga nga na obimisa yo ondimi ozwa mbongo tia libenga mais population na yo et souffrir population na yo ekota eloko mabe. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci na fidélité à minezaki émission ba congolais pour ba congolais boza partout na monde entier kota la biso eza wa bino mototo na kibonzambe Yannick Wenge biso so Yesu te na biso to koma wapi mais Yesu ndazo batela biso mais la pesi mbote na nakuzu lata bilamba bakoma nakuzu za mobimba za ndeko congolais sali bilamba kitoko bilamba oyo ezolata monakata Afrika ngela avec impact na idéologie na Kinshasa pe ba poni yango pourquoi pas na Lubumbashi ba sepe na nakuzu bilamba kitoko ya ba congolais na France pe Belgique ba ko lukango oyo wapi mais luka nakuzu za ndeko congolais ako sala bilamba ya kitoko oyo zo sala ba congolais kitoko ba sida Afrika ba ko somba ba Nigeria ba ko somba bongo yo congolais kaka kimote mabe ko soutenir ndeko na yo congolais te nga wabino motato ki bonzambe Yannick Wenge na taki na sengo ya ko ba ke bozaki ebele kota la bino kota la ngai émission oyo news ya Congo tikete kimi en kolo et sous plus masia mo tata nzambe e ingela o mabuto mabino.